Le 26 novembre 1986, le 26 novembre 2024, 38 ans, il y a quartier latin, vraiment, tu as l'analyse sur 38 ans, il y a quartier latin. Parce que, il y a tout le monde a vu mon père, a tchango penal likolo, a vu fali pour patcher likolo, faire rigolo, a senti le cœur. Et tout bande konangai to e bate nani o vraiment travaillé dur na quartier latin pendant 1986 si les lotosa 2024. Voilà, mbote na balandinyo sur la grande découverte TV. Abonnez-vous, likez, partagez. Vraiment un grand merci na bino boti karabiso te bolinga rabiso tambo mona rabiso te bobenga rabiso ndeni mikolo et tout. Et dans la bongo, ba commentaire na bino et ça la biso bien, ba like, ba partage na bino. Bandeko. Lelo 38e année, ya quartier latin depuis Koffi Olomide sala groupe na ye orchestre na ye ya quartier latin. Si lelo toza le 26 novembre 2024 déjà et sali 38e année. Na 38 ans wana bandeko na ngai. L'analyse qui a travaillé dur dans le quartier latin parmi les musiciens nyonso. Otomoni ache oyaye mama si likolo. Tomoni ache likolo veut dire première dame. Ye mora bengake deuxième dame. Likolo oya ache na photo wana bandeko nanga kande bo mona wana. Toyebite ngela kisanini, ngela kisasungi le cœur nde mutu a travaillé dur dans le quartier latin mobimba. To ingela ksa bolingo nyonso ya quartier latin azwango apesango pa mamasi. Parce que apparemment selon ba dire abatu même selon ngamoko auto remaka sindi le cœur ayande ko baby sa quartier latin. Abongisa na nenga loyembo et tout mais tango yo kotsa amour na kati aya ko baby sa nde quartier latin. Pona ni tolobi bongo. Parce que kotala quartier latin ndenge zalaka ndenge quartier latin zalaka na ba 90 ba 91 ba 92 ti toko mati place sinja ya kokota na quartier latin tomona quartier latin ya kala na ya lelo bandeko ebele o ba contredire ngate ba préféraka na quartier latin ya kala pona ni na quartier latin ya kala na quartier latin ya kala voire même ba danseuse to bandoye ba danseuse to bandika na ba danseuse a pamba to bandai koye ba danseuse to bandai koye ba musicien to bandoye ba bango ke o intel et to koma ko linga ba musicien bongo to yeba ba Fally ba Soleil ba Gibson ba Buron Pela ba Alain Pela ba Modogo ba Soleil ba wa Soleil wanga en tout cas to yebaka ba danseuse lokwa ba nani oyo ba Mimi Chivundu to yebaka ba danseuse lokola ba Anya to yebaka ba danseuse en tout cas bazaki belé baza ba Fifi to yebaka penza ba to belé na quartier latin na moment wana na temps wana ba temps wana nyonso mais depuis Sindi de Keraya to yebaka suba musicien ba travailler na quartier latin te na nenga mabite à part au to yaki komona blana vraiment to yaki ko reconnaître epo yemope abandai komisa la ko leka émission et puis liko na ngo azaki mwana ya Blanchard Mosaka. Alors mwana ya Blanchard Mosaka po oye ba ete bandeko nanga eza mwa pasi en tout cas to yaki koyeba blana Mosaka mais les restes bandeko nyonso o batikala si lelo to yeba te ba fille baza kuna to yeba bango te to mona bango ka babini apparemment Sindi le kia akoma ko étouffer ba danseuse na ba musicien ya quartier latin wana to lobeli kaka sur wana to lobeli kaka sur na kambo etali étouffement na kati ya quartier latin par rapport ya tankala na esikoyo toleki na étape ya ko travailler dur na ba musicien nyonso ya quartier latin nani oyo a travaillé dur na kati ya quartier latin. Tolo ba Fally pour pas travailler dur bandeko.
wana vraiment na évité mutunia en contredire nga Fally Ipupa za parmi ba musiciens ou ba travailler dur na quartier latin so tali même ba nzembo ou Fally Ipupa tcha na kati ya ba album oyo ba sala ebele omona ke oui moi mbale na travailler na koyemba à travailler na danse ah oui na évité nani en contredire nga ba ndeko bocho ba commentaire na bino esa biso bien Fally Ipupa travailler na koyemba à travailler na danse to longwe wana to mona ba burompela ba travailler kota ba danse koloba te ba soleil pe ba travailler malgré les lots sur ce ils a pas montement ko ils a pas Fally Ipupa peut-être façon na il y a vision na pour d'abord les lots ko nyonso to nga to sala na vie bande ko na faut zala na détermination courage détermination et à part wana faut ko linge loko zo lingo sala soko linyango bande ko na e sala ko o avancer o ke musika ngamba Fally alingaka musique na ye alingaka eloko abandaki kosala lokola musique azwaki yango métier na ye nini na ye ya vie elelo yango wana epesi ye mbuma oyo epesi ye e azalaki courageux à part courage na ye azalaki mpe na chance na ye toloba mpo nyonso tolingaka tosala na vie fo ozala courage ka nde nauti koyebisa bino fo ozala na courage vraiment ya koaffronter preuve ani même temps asalaki droit chemin na ye asengaki nini na ye ya détermination indéterminé plutôt en tout cas azwaki ta na ye ayebaki eloko nini akosala e alingaki yango atiaki mpena motuma yele nyonso na kati elelo epesi mbuma o lelo Fally ndenge aza wana number 1 ya bamusicien nyonso donc abotola quelque part pe abotola Koffi Olomide abotola ye aura abotola ye nini oyo donc kibokonzi en fait Fally Ipupa abotola Koffi Olomide kibokonzi oyo esalaki lelo akoma oyo ye aza lelo wana en tout cas na évité soki ndeko mosusu akocontredire nga ata na commentaire etoki kota basoleil mpe batiaka banzembo ba Gibson et tout mais pas comme Fally azalaki lokola après Koffi na quartier latin ezalaki Fally Ipupa après Koffi na quartier latin ezalaki Fally Ipupa et na moment wana na temps wana ndeka nauti koloba awa toyebaki bango nyonso et Koffi Olomide abandaki toujours koprésente biso bango azalaki wana koprésente biso bango omona voici oyo intel na ba concert même na ba répétition to andai komona toujours même ba danseuse en tout cas ezalaki kitoko mais lelo tomoni Koffi Olomide na fiche na ye ya 38e année ya anniversaire ya quartier latin atie Fally Ipupa ye moko likolo atie Sindi wana na katikati aye kotiela biso Fally na Ferry or Sindi ndenge atie wana atie ntaki première première dame ndenge ye moko azobenga ye to atie wana lokola ye nde mutu atravaille dur koleka bamisien nyonso oyo baleka na quartier latin to atie kaka lokola chanteuse oyo ayemba koleka bamisien nyonso ya quartier latin place wana bandeko to comprendre yango bien te vie fois aleka ayebisa biso soki atie wana atie na fonction nini atie tant que mwasi na ye to atie lokola etant que nani place wana vraiment to comprendre te po déjà bato ebele bayokaka kanda ndenge quartier latin ebeba bato ebele balobaka quartier latin ebeba par rapport ndenge ezalaka liboso quartier latin lelo ekoma ya matalana ekoma quartier latin ya film ya Romeo na Juliette ekoma pena quartier latin ya Romeo na Juliette ekoma pena ya matalana oui bazoyemba mais mingi bamipesi nde na batele réalité na bango ya matalana or quartier latin ya kala toyebi ke mosala nde bandaki kosalama quartier latin ya kala bandeko nanga mosala nde bandaki kosalama kuna ya kosakana te
na nenga mokie te me ya lelo mosala eza mokie matalana ekomi ebele baosala mosala même na baconcert tokomona concert boye concert mais concert ezoleka na bolingo na kati concert ezoleka na na matalana na kati concert ezoleka na babiloko mo oyo ekoki kozala te yango bomoni ezala bien mosusu lobilobi tomoni neti baconcert mosusu euti oleka barépétition mosusu en tout cas tomoni mamasi mpe azalaki te na barépétition wana mamasi azalaki te esali bien quand même komona ye avandi quand même na ndako mwasi toboyi te ozotravaille place moko na mobali mais mo fo tikelaki epuis temps azwaka mwa mopepe badanseuse wana bazwaka mwa mopepe apparemment badanseuse ya quartier latin ya lelo bazala à l'aise te par rapport badanseuse ya kala oui bakozala à l'aise na sens nini ke par rapport ya kala bino boyebi bahistoire ndenge babetela biso bahistoire ke na kala quartier latin danseuse oza na droit ya kobima te boyeboye ye moko moto encadraka bango mambo eleka boyebi tokoki koloba nyonso a te mais na oyo etali maka mosusu omonaki badanseuse wana donc c'est comme si Cindy Leclerc akoinsaka bango alingaka te basala ndenge badanseuse afali baza libre ndenge badanseuse mosusu baza te kuna on dirait Cindy Leclerc atiaka bango mwa mal à l'aise baza na se ya Koffi Olomide te mais tellement Cindy Leclerc mpe aza wana baza na se ya Cindy Leclerc oui eza normal mais sauf que faut koaide bango babimaka mpe basalaka baémission ndenge to banomona baprésentaka bango na barep na baconcert parce qu'à partir ya concert bato baza tellement ebele et permettre tant bozoprésente badanseuse bamusicien et permettre bato bayeba bango mais tant bozotika bango kaka babini bakei babini bozoprésente bango te moye toyeba bango eza te or musicien danseuse baliaka na nsima wana ntango baoyebana bayebi ke toana concert mo na poto tozokende tout à partir de là bakoki koya poto un petit peu relation moko akokabele ezomwa sapato mwa kecho mwa nini mpo déjà bamisien na biso toyebi bafutaka na bango bato mpe salaire ya malonga te alors mwa nini wana basalaka esalaka ke bato bayeba bango mais komona lelo badanseuse bayebanaka te bamisien ya quartier la te bayebanaka te ozomona ke baza quelque part étouffé yango ekolakisa vraiment différence ya quartier la te ya kala na ya sikoyo efali pupa na faire ekola babato tokoki kotya bango linie moko te babato tokoki même pas comparer bango. Pourquoi la famille s'il vous plaît bolaike parce que fali pupa a travaillé dur na quartier latin apesa oyo akoki kopesa biso nyonso toyebi yango moto akontredire nga na ndimi te ki azali faire egola ya na quartier latin ayemba nzembo te eloni asala apart nzembo moko oyo interprete ya omemeli nga vida likando natikali na rien apart wana nzembo mosusu nini oyo faire egola nga na bino toyebi ki asala na quartier latin soki boza nango botyelinga en tout cas bolimbisanga na ndenge mabe te o vraiment ozala na nzembo oyo faire egola yemba apart nzembo wana ya nini oyo soki komo titre nango kutu ezala nini na bosani omemeli nga vida toki asilimba nzembo mosusu botyelanga ayebanaka ne déjà à partir ya wenge et tout Koffi Olomide azwaka ye na moment wana mpe Koffi Olomide azwaka ye ezalaki mpona kaka apesa fali pupa motema pasi parce que fali pupa déjà na temps wana akoma ye ne déjà mwa lokolo moko na kati lokolo moko libanda alors mpona vie croidre amonaki ke une façon ya kopesa pasi ezalaki ya mosusu ya kozwela efere ekola mpe aya avandaka mwa moke arespecta contrat te na ndenge alongwa na ye quartier latin akenda kosala na ye groupe na ye na les marquis toyebi mpe mo masolongo mwa ndambo bandeko yanga akenda kosala groupe na ye ya les marquis et tout mais aumela na quartier latin te basoleil kutu tokoki kotya bango ke bazwaka ntan bayemba banzembo ebele babouron mpela Suzuki et tout malgré bango mpe surse eboya nango nzoto
parce que bamisi belé à quartier latin wana succès penze boya nzoto succès penze boya nzoto na bamisi belé à quartier latin mais fali pena succès simba nzoto oui fait le gora bakoma otchai parmi bamisi à quartier latin mais yepe azobunda mke ndenge ka ezalaka mais sauf qu'il faut abonsaka mo entourage mais sinon c'est là badika bandeko na biso ebele que eza ndeko na biso aya abebisa quartier latin ezala su ndenge ezala na kala te oui eza mwa pasi mpe ezala ndenge moko parce que époque na époque eyaka na makambo nango mais sauf que biso souci eza tomona basalela biso musique babimisela biso badanseuse babimisela biso bamusicien toza na souci ya koyeba bango po ye moko mpe sindi leki ya babimisa ye po toyeba ye bongo babimisa ye bapesa ye chance ya koyembayemba bapesa ye chance ya kosala makambo asala po lelo biso nyonso toyebaki sindi moko azali mais so ezalaka bongo te mbele biso mpe toyeba ye te donc sindi leki fongolela père motema fongolela badanseuse wana motema parce que na minute au quartier latin eza sindi moto aokonza oui kofi azokonza mais sindi aza wana après kofi eza sindi et sindi mpe na kofi mpe na part na ye mpo azala lese mwa moke azorespectaka oyo mpe sindi azoloba moke nyonso te parce que ayebi ke lelo sindi yango mpe soko alongwe pembeni na ye makambo tokozwa mpe na makambo donc ye fo azalaka wana alors fo bayeba komibatelela na bango mibale na kofi na sindi mais souci na biso eza bobimisela biso badanseuse toza na mposa toyebaka badanseuse na bamusicien ya quartier latin souci eza yango wana bobimisa bango bayebana na monde entier ndenge tomona bafali basoleil banani basindi ye moko bayebana ekosala biso vraiment super bien donc vraiment 38 ans ya quartier latin eza vraiment ebele okaka bana babotami bakoli baboti kofia koma na bakoko na bakokololo kala mingi ta okoma susu na bakokokokoko donc pour dire que bravo artiste asala mosala na ye comme il faut mais sauf que des fêtes ezanga te partout mosala esalamaka babilo ya mike ezanga te et voilà bandeko bosabone bolike bopartage bisous tomonani